Na concert ya Fally tango abengaka bato na arena na ye wana ba invité ba yembaka koleka ye omoneki fere tango abeta nani tango azwi vocal ayembisa bato abite biso ato yembisa bato te yemba no chéri na ngai ya mbala oyo oyokaki ayembi rizegola ayembi ye moko ayembi ye moko pena ndenga yemba na disque ndenga yembi c'est le travail omona Michael Jackson abadai ko yemba ata bozo lela bozo kweya azo yemba ndenga yemba na disque ozomona travail mais tiko kuna bazwa je yango balingi ba mema biso na je wana te biso to kota je wana ya ko yembisa publicité ba yemba rapé ba yemba me leader fa yemba yango na musique ya Fally tango azobeta ni arena na ye wana esengaki basoda babima lokola guerre ezali lokola opposition na majorité babimi na banzela ebi bato bakufaka bakanga bato ebele musique ebetama bakomando babimi na bachar de combat siko musique ye na turu ya fere ata soda moko te ata policier moko te donc yo batela moninga yo pe kengela moninga bato baye ndenge bayaki ndenge bazongi bamoni char de combat na mayele na yo moko nana azongi si musique c'est muto yo aye na musique sa ba soda sa kosala sa opposition mais musique ya Fally ezaki komba na bakombata baguerre kofinga basoda kokanga bakombata musu bazaki na bapoto ozo kompa ko grimacer ba char de combat bimi ba unité bimi lokola guerre musique ezongaki te musique ezongi na tango ya fere tala ba concert nyonso ya ndeko na biso Fally soka yembi place wana ba fanatique ba yembi sala ka leka ye azongela yango te na micro akoleka na ka mbala moko po eza place ya passe. Bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission Crescendo, une émission des variétés musicales, plus des 53 code de l'excellence managé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton. Je suis Platini Sadissa, le célèbre à la présentation de cette émission. Vous nous suivez depuis le pays d'Emmanuel Macron, ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous êtes à la district de Moamba, Lukunga, Funa, vous êtes à Tchango, vous êtes tellement nombreux de nous suivre depuis Congo-Brazzaville. Bonjour une fois encore de plus et bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission. Je reçois pour vous l'analyseur de la musique plus des 143, l'unique ESL qui est ici sur ces plateaux que je dis bonjour et bienvenue dans cette émission analyseur. Bonjour. Ah, Bazoul, on a dit partout analyseur. Pourquoi analyseur? Mais ce que yo benyango biete comme on a analysé, raisonneur, locataire en Zambé, camarade ya Yesu. Ba Angelou Gabriel ba misa nanga kopa lola vedi ngana na zana ngodeni lesi na mukunate. Ngande na coopérer lola et puis on a dit sous nyosologue. Donc na za nyosologue. Pona nini ba benga analyser? Avant na TV na kutaka école moko ezaka ya Sankara. Ba no bengo ki sankariste. Mutu nyoso azolo balokola Sankara. Tana vena ndako na bité école ni na kosala na ye na sali école ba analyste na raisonnement. Mais malgré tout na sali école bana nyoso mona wata na politique ba Daniel Safu ba tutu ba osa so bika na osa analyse mona na ngai. Ah bon? Donc na osa analyse moi na ngani mna yana ba ko analyser na ko raisonner. Malgré tout ba ko kakango te. Pour so les osa la analyse, il faut ça la mabe na malamu osali yango analyse. Mais ba to ba komo osa analyse asali ka mabe na mabete. Faut comparer rapport ba to ba comparer yango moni na zo kombo na zo ba trophée. Ngani mna bimisa ba keni piana na pesa bango moni lelo so ba journaliste ba olo ba par exact. Ngam na pe bango ba bomososo. Ba muzeki ndingu ba léopard ba te belé ba balite ya kana babiloko na nga mususu basai babetaka besobe do biloko na loba kala na balite ya pete yango lelo bakoma kobeta donc yango moni na analyser raisonneur babengaka Félix Wazeka ndo benga mutu etirete do babenga muta mayele ya Congo naza parolier nasalaka bachana nasalaka bakri naza journaliste naza sunde kwa kusela Ivo Lambo nde kwa ya maloba oza nyonso wana tu analyser lelo batu nyonso tu oyo ti kotanga kombo wana tango talaka bango na ba analyse basalaka est-ce que basalaka yo bien te basala kombo ezalaka bien ba misusu basala ba analyse na bango bien mais ba misusu basala ngo na sentiment donc analyse ezaka na sentiment te soko zo comparer nzambe faut chape satana mopanzo tali satana sali boye nzambe pas sali boye ndenge na musique ezalaka mais batu omona ka atelemika na mutu moko
soka banda ko finga ka mutu wana zo finga mais na analyse ba finga raté na koloba nde ko sala mwambwa kela ozo comprendre lelo internet ebimi si bato sorte na sorte mutu mo ko zo ka chomo na ndaka vandi atali faire gola yo faire gola fo chanter boy po azana chomo mais soko ye na ye matière ezate bato bele bazana matière te bakomi ko landa ba musicien na ba vie privée bakomi ko landa ba président na ba vie privée na ba ministre te tant présent mutu nyonso aza na vie privée na ye obe ba passé na ye obe ba obiso benga ba drummer na ye na ba façon wana mais siko lelo batu baza mingi na matière te baza mingi trop ko finga mais matière ezate na mutu. Parce que tu peux évoquer comment il y a fait rigoler tout à l'heure là, à tu peux ta double Adidas Arena analyse nini au cocu que ça là par rapport il y a prestation et artiste. OK ko tuna musika. Ngana za golwa. Mais makamusu sokeza na nzela na loba ngweza na nzela. Lelo ni vous de l'époque de Wera Sonic. Donc ba musicien ba orenie lelo ba wutika pa wera. Otali bango to kotanga ba kombo to yebi. Omoni yo sotenga mbala moko. Oyoka klimo ba venir jeter les billets ngayo. Oh. Stade de Martyrs, so bat bakoti ba mona publicité Stade de Martyrs c'est analysé. Tozaki ngai. Mukwa Tombolo. Bouffé le Gaulois. Liverpool Tracy. Premier jour, ngana yego yusa bango photo bakisa kindingu to bakisi kindingu. Mose na groupe à Léopard. Batu to sala to vanda ngam na bimisa moni ke analyser la bimisa ba analyse oyo batu bazana ngoto bie ba projet mutazana ngota bimisa na bimisa ba projet photo louer car to belela to sala boy ngam na opesa Mose micro na bisala boy na kira bano ba ora mama lobaki na ngana DJ to beti ba biloko wana ti na pesi makambo ezaka bien lelo stango Mose azo sala makambo na ye balite ya kana ba sona mona na travailler mingi bana pena bazali mais koko na bango nzamba maloba ye moko azali nzambe pe ya ba proverbe bazali ndenge mingi bato ba otala ngalinga ka proverbe na proverbe to lobaka boy basi o balamba na restaurant ba préféraka mingi balamba soso loko asukola na mabele libato loko asukola na mai na restaurant balamba kete mais vraiment sou siko faut tout na bato bazaka na restaurant po bango nde bakoyeba tina nini balamba ka libata te yango moni lelo ndule baby musique baby ngai na yebelo komoko wemba yembelaka biso showbiz simba monde viva vera wana kala ba misuna abaki showbiz ke ya kosima monde to komona yango meza makamba koloba te ba finga ka mutu na musalo ya zosala musala privé ko finga te lelo so bozo comparer Fali na Fere faut comparer ba ona mindule na kolata ba concert ba nzembo oluki matière boy soki lelo tolobi musique ezongi na poto batu musu ba Fali azongi si musique batu musu Fere mais ngai lokona na analyser nani raisonner na kopesa o bakwe nano avana pesa yo na opesa bakwe na musique ya Fali tanga azobeta ni arena na yewana esengaki ba soda babima loko a guerre ezali lokolo opposition na majorité babimi na banzela ebi bato bakufaka bakanga bato ebele musique ebetama bakomando babimi na bachar de combat yebisanga siko musique ye na turu ya Fere ata soda moko te ata policier moko te donc yo batela moninga yo pe kengela moninga bato baye ndenge bayaki ndenge bazongi bamoni char de combat na mayele na yo moko nana azongi si musique c'est muto yo aye na musique sa ba soda sa ko sala sa opposition Fere muto azongi si musique na poto fo ndime Fere pe muto apesi devoir apesi musique elengi ke soko yembi il faut concert na yo bato ba yo kaka ngo makambo za na Fere biso wera soni na ba jibe mpiano bazaka nango donc concert ebetama kezaka ya wera soni ata répétition siko Fere azongisi musique na Congo azongisi musique na poto bakombata baye bakoti musique na ye pona nini azana no poli ayebi kotosa mais musique ya Fali ezaki kombana bakombata baguerre kofinga basoda kokanga bakombata musu bazaki na bapoto ozoko pa ko grimacer ba char de combat bimi ba unité bimi lokola guerre na musique ezonga kite musique ezongi na tango ya Fere ba oyo pe ba ko beta musique na sima ya Fere soka beti na ba soda ba char de combat c'est que musique ezongi te pona mais oyo ya ko beta ndenge Fere abeti musique ezongi ozomona prestation scénique tout le non par rapport à prestation scénique il y a les 20 soit on a les 21 au tala qui en ninge et les cas qui au trouva qui ont comment
pona robeta de date wana eloko liboso foza na endurance na pema ozala pe bo chanteur na live oyembaka bien soko za na biloko wana te okoka te na sepelaki na faire gola ayembi premier jour le 20 kitoko le 21 pe ayembi kitoko et puis susu na sepeli na ye koleka na concert ya Fali tango abengaka bato na arena na ye wana ba invité bayembaka koleka ye mais oya faire ayembi koleka ba invité eze sengo mingi pona Congo ngana zolo beza force ya Congo tolingi to boto la musique na biso na ba nigérien na ba biloko tout ba guerre wana to sala ngo so to zongi na kini donc bo pouye faire po yenda na fungula ya musique ya Congo na ndenge ya live ya danse ba misusu bazana ba chance à bouchon azo beta ne musique mais azana ba délai ba 10 ans après 10 ans ici là po ayebi musique ya ngoti neti lelo okozwa ba rap ya Fali ozi rap ya Fere omona rap ya Fere amelaka mai te omona rap ya Fali azana bido mai soka yembi muke aye ameli bido mai et puis so azo disikite na ba guitariste là omona yango mais Fere soko yokiye azo yemba azo kende mbala moko donc bazwa musala na bango ndenge lwambo bandoko zwa musala na ye ndeko na biso Fali soki mutu akosala mosala bien baméritocratie eyaka ezalaka tomona Fali pupa du Cap la Merveille balobi akosala mosala bien yango batrophée mpe ezolanda ye bino bozaka na mongongo ezoboya bino kota na internet tala batrophée yango bakombo ya ye moko batrophée nanu bakombo ya bimisa ya batrophée nanu emonana te bakombe ya ye moko abimisaka ba trophée na sepelaka na ye aza makasi na coopération ya kozwa médaille mais na musala oza nango te bawitaka kopesa ye meilleur chanteur ya live trophée est ce que ya kozwa trophée meilleur chanteur ya live atanga so kopesi nga na koboya yango nazwa yango monde koma ya cop bango bakopéraka mingi musala bayeba yango moni lelo nde tobana classe baotanga classe kosano na ba mede na ba kitaye kosano na ba économie kosano na ba droit mais kokosa na médecine te médecine ya kokanga yo mukolo yo bakotia na hôpital moko traiter ndenge musique ezali yazo kosa bino ba trophée azozwa mais sikoyo soki batie na live azokoka koyemba te place ezela kisake biloko azozwa eza ya yete ozo comprendre so sama ye poso biloko ya yo faut mériter ngo koyemba na miso ya bato bolobelaka likambo mongongo likambo ya ténacité par scénique elinga koloba nini ténacité scénique wana artiste ntango déjà oyemba babiloko nde na studio koproduire yango mpe na baconcert tomonaka babengisaka ye na baconcert abetaka apesaka le meilleur na ye papa apesaka le meilleur te ye na bafanatique ne baza couleur moko apesaka le meilleur te lelo nakoyebisa yo boye bato bayebi musique te nde bamona studio eza pasi na studio na koyemba ndambu bazwi bakoli sikoyo basala musique ndeni oyembi na studio bato baondima yo sikoyo yiliaka na concert yembela biso ndenge oyemba na studio to confirmer ke yo muto yembaki place wana nde makambo ezalaka pa ndeko na biso wana makambo ekomaka wana ekomaka problème et puis na bafanatique na ye bayebi ke kote ndeko na biso amataka bango bawelelaka yango mpo baede ye mpo koto wana soko amati na micro akosala baorgame na bademito bango bakowela koyemba na place na ye yango monaka bafanatike oyo biso toyembaka te tala baconcert nyonso ya ndeko na biso Fali soki ayembi place wana bafanatike bayembi asalaka leka ye azongelaka yango te na micro akolekanaka mbala moko mpo eza place ya pasi bafanatike bayembaka mpo banzembo ekotaka bayembaka mpo nzembo ekotaka bayembaka baplace oyo ya pasi bayebi ya kokale baplace bayebi ndeko na biso ndenge ayembaka bien te soki ayembi place oyo akokale bato nyonso bakoseka tika biso toyembela ye ezalaka baje te mitiki eza lokola bale yango bayembelaka ye papapapa concert oyo makambo nga na oloba so na okosa turo akobeta concert bayemba te batika omoneki fere ntango aobeta nani tanga azwi vocal ayembisa bato abite biso atoyembisa bato te yemba na chéri na ngai ya mbala oyo oyokaki ayembi rizegola ayembi ye moko ayembi ye moko pena ndenge ayemba ye na disque ndenge ayembi c'est le travail omona Michael Jackson abandaki koyemba ata bozolela bozokweya azoyemba ndenge ayemba ye na disque ozomona travail mais tiko kuna bazwa je yango balingi bamema biso na je wana te biso tokota je wana ya koyembisa public te bayembaka mpe bayembaka me leader fo ayemba yango
ayi bandela ngo ayembango babiloko yo bango bazelelaka fali eza bajete place so na yembi na kokale tika public eyembela ngai nga na leka yo so mona concert ya ndeko na biso fali ayebi nzembo ebande eti suka ye moko te ezaka ba ye bato bayebi public ya zwi ndambu te il faut travailler ntango oza na chance oza na ngenge ozosala mwa succès profiter na succès wana oyeba mosala nayebisaka ndeko na biso bina file boye nayebisaka na bi papa osali premier chant eza bien mais para ya mama ya mwasi no nde mutu baofanda na ndako na me bapara no baofanda te eza swa na yo na ndenge bosali fera yebi wera zai na makamu na ye et puis tu wera te mutu alobi yango yo lingi babenga yo pona no beta concert munene bongo te yo moko okomi ko lila petit na yo zuwa okomi ko bwakela ye bambwakela okomi contre osala contre ni na minute ofera leki okobanda lelo ti mokolo yeso ako ya na tout na nyonso yo zana na malédiction na malchance ok jazz ya batu yo kozwa outi na wenge place babeta musique ya likolo yo ya na ok jazz place babeta ka douce place luambo atika yo diriger batata wana ondimi pe o diriger ba papa oza déjà na malédiction mais zaka tant tout artiste ameke ko pesa pe makanisi te mutema mabe yango wana alaxi motema mabe na ye na minute oyo batu nyonso il faut ko féliciter faire azotombola rumba na biso yebi ba décaler bundisi ba rumba ba musicien belé ba koma ba janspire ba misu ba koma ba rapper bazo yemba oyo zo comparer bango na faire bazo zwa musique ya libanda e ya ko boma rumba na biso eza richesse ya Congo mais muto azo bundela ngo avandi wa bimisi mutu faire faut ko pesa ye ba félicitations soko lingo te ya faire ya za numéro à faire faut beaucoup na boye makamusu baloba ngo na etando ikete petit na nga boye osaki bozana wenge kenda ka bongo me yo tango ye na TV biso pe ba golo to boya yo te manda chante il faut qu'on sepela ba wera ba jibe lelo poto omoni nga elongi na ngana na ke poto te za bien me manda so tali ba film na ye ya kalo mona ndenga zalaka na lelo vertige comme otala ba yo chama moto ba forme lelo batala na griffité forme pe senga faut simba yo mais yo zola ta ba forme kala tozolo beloko te na banini ona okese ni yo moko dana na de okese wenge référence na mutu mbunda kima talaka balongo pona ni okabakate tozochite déjà bavona bino wana boyemba ozolo bana eza bavoi kala lelo bavoi kala boyeza te yemanda sia yemana malange ayemana malange te ayemana finiti te kosila na malédiction ya oke jazz eza pa na ye muta panzi oke jazz okondima te nga nde naza boye nazala nga wangila te ale fali alinga akende place moko abi analyse yaka tikala na ba warrior batu na yo soigné bono batenga naza warrior te luka warrior moko akembi wana azala wana merci beaucoup analyseur papa ya ba audio un mot papa ya ba audio internet indi eziki kuna puna ba audio ya Weranson nana bimisa ki ba audio Jomo boy na bosse kombo na ye azana poto na blagise musapi 2 fois 4 fois papa ngana tanga classe ya fingalologie makambo ba finga na mire na leki batu nyonso baloba na internet bazate nga pesa na pesa kango na définition papa yo muto sali ba audio na za voix ya wera teza makambo lokuta muto wana oya bimisi ba audio na za muta Koffi Olomide faire gola awuta pa Weranson biso jamais tokozwa mabena tata ata makambo ezali donc ba audio wana batu ba yo kango eza ya lokuta makambo wana eza ya lokuta to boyi yango na yebisaki ye papa zela komoneze kimanga soki ba audio wana eze continuer ngamo na osongene na internet na prendre en charge ngana eto kozala guerre malgré tout azolo baza golo ba golo bazo ya mikolo bazo ya ndeko lukela faire makambo faire aza trop mingi ndule trop mingi makambo to bobaki date ba infiltrer ba côté ba infiltrer ba côté boba faire gola c'est Weranson donc soko bandi boye sankara ko ya odila ko ya batutu ba ko ya to boya on a vina tonton promo ramasser ba audio na yo panzi mokili masinate na prendre en charge mukolo lokola yo mutaba bubu muto ya ba safari lokola ba to aseka ba sama na église amukuna to boyi moza na poto tika ba je wana so bolingi boteka ba nani na bino na ba fina bino luka makamusu faire gola c'est Weranson ya on a bina ba golo ba na poto bosomba ba billet ezalaka net les 20 na les 21 en tout cas ba golo na ba goloise ba tebele botuni mobindeni ba kindingu ba yeyo etete
nga pe na oya poto wana tokoya et stratégie faire azo sala muta ebita analyser a oya déjà na poto mais na miseli déjà na santé na pesi bino mbote place boza ya wili musheni nde to bwaka kaka muto asimba nga na bilamba al troto de mode de matra banga kapola odi kapeli aza jo bataza mayele pesi rali diama vert roi de Mikonozo piri petit ya papa wemba wana grâce à père na kati ya Paris wana na pesi mbote na bosanité salai moi qui mande fois pembe chauffeur nzamba sa accidenté tante Agnès mona poto ya tongo tante Bernadette papa fidèle na Amérique du Sud Venguma na Brassa Rossel Bakwa 1600 fois les combattants les plus célèbres du monde donc danser Torubo Sanate papa tonga na États-Unis papa tonga Clara de Bruxelles Clara de Bruxelles na pesi mbote puis vient ndenge toloba kaka et puis tu mettre na bino batunyo soza na sisa ka na proverbe na baksa isusu elenga mbongo baliaka ngona mwasi ya makangu. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci Nabilou Souzaki Béli Rolanda. Un grand merci à Patrick Mawalala, l'homme de Dieu, le pasteur Michel Magna. Et big up également à son épouse Mbiavanga Lenko depuis le pays d'Emmanuel Macron. Je salue aussi un trésor de l'homme de l'intérêt général, Excellence Charles Mboutambutu Luanga. Retrouvez la rediffusion de cette émission le mercredi à partir de 14h pile. Quant à mon Platini Sadissa, le célèbre, je vous retrouve le samedi prochain à partir de 14h. Restez branchés, scotchés sur la télé qui vous attire vers Léopold Nord Télévision. Bye bye.